Il fallait mettre les 30, mais le 29 déjà, on a déjà place, on a place pour concert, on a au salle interview. Na sali on a la salle qui wa, wana. Soutenir les pas de Maman Angèle. Où est le mal? Babi yende mdasimi magamu na Luanda. Jabala bato tchaou, tcha tcha. Toyebi bino bien. Toyebi bino bien. Mais ça me dit mo bondo. Oye bango elo mona yebiso ke religion na spiritualité c'est deux choses différentes makasi. Spiritualité on a pour sa religion té, mais religion on a pour sa spiritualité. Noir eza pour na ansi ya bakoko yango eza lié na yemo nzambe parce que pouvoir bo s'installe eza pouvoir ya moko nzambe yango yoza mingi incliné na branche ya kabal juif donc kabal juif wana donc naza donc kabal yo ensemble mamunyo so wana magie rouge magie noire magie blanc donc naza ensemble bakoko de bakangaki bango déjà radar parce que baki na posa ba ko sala ngo pa na aéroport mais yo loko ebungisi bango jour bon bakanisa ki le 29 on est le 30 au le padre Jésus de Niasako akoya kitambo. Donc prépare ni makambo les kake zake le romoko faké ça le jour il y a concert. Les amis fallait ça mais le jour à concert. C'est ça. Mais poko déjà si ba yebisa ki donc do ba bouleverser ki bango déjà donc ba bouleverser bango ba bongoli bango date ba bongo na lobaki bien ngana yaki bitumba na mboka o. Oza mboka mususu na uti musika Sibiti Kinshasa nande na yeko se retrouver na Luanda awa. Donc na yeko sala ne musala pona mambo concert za na récite na ki pena bitumba na yepena ko bunda de bitumba. Bakoko de bakangaki bango déjà radar parce que baki na posa ba ko sala ngo pa na aéroport mais yo loko ebungisi bango jour bon bakanisa ki le 29 on est le 30 au le padre Jésus de Niasako akoya kitambo. Donc prépare ni makambo les kake zake le romoko faké ça le jour il y a concert. Les amis fallait ça mais le jour à concert. C'est ça. Mais poko déjà si ba yebisa ki donc do ba bouleverser ki bango déjà donc ba bouleverser bango ba bongoli bango date ba bongo na minitio de bitumba bango de na longi yango déjà. Récite pena déjà. Na ndenge bakoko balobi récite ezali récite total pena ezali. Babanga te baya pena récite total pena ezali. Spiritualité donc quand on a eza vaste spiritualité eza niveau par niveau. Eza niveau par niveau. Ngamo na boye na ko benga pe esprit bani na ko pesa pe mbongo. Quel que soit eza sacrifice à makila mais na yebi ndenge na ko contrango na ndenge nini. Donc na yebi ndenge na ko sala pona ke na sacrifice à makila te parce que na za ki spirituel na que la prière to kati poza ba famille musu ba lien musu ezali koko no asa ke loko moko boyo mwana oyo ko futa poka se moko ya tamboye ba kasi wana eza na religion mais na spiritualité te spiritualité eza base ya mambo nyonso banga emso kotinda alia mwana mutu to alia leki to aboma mutu makila pa na makila le kate nga sala mamna nga sa sacrifice humain donc ndeza bongo ba fanatique ya bonne musique ba fanatique nyonso ya ba gauloise baya mamuno soza de ka carré déjà oso ezaki carré te mais je les essaie d'azonga déjà ndenge azonga ki tazaka ka awa c'est que eloko mo ezati samedi oyo le 7 na citadela boya mubondo bana Luanda faire gola za déjà bon Salut, bon dia, très chers amis internautes. Naïbike Bolingara Choucha Lumière de partout là où vous êtes. Balobi, l'actualité nous oblige, nous sommes obligés toujours. Il y a koye la bino oyo ezole kanakati ya Angola, précisément na kati ya Luanda, actualité où ningisi monde entier.
l'actualité du jour de Papa Hervé Ferregola. Bon, mon qui déjà na kati ya terrain wapi ya citadelle la Choucha Lumière azalaki na Fumu Mutamba o autaki Congo Kinshasa ayaki également kaka pona ko sala concert ya Papa Hervé Fumu Mutamba o azalaki l'homme spirituel hein babi concert wana esalamaki na bonzambe na spiritualité na mamutu na l'accès binoka parmi banganga oyo baosala makambo ya Ferregola makambo wana ekendaki na butu mpe na moi ekendaki bongo yango na ntango bayebisi nga Choucha Lumière litala parmi bato baza na kati ya makambo oyo nayibelaki bino ka nganga moko banganga bazalaki ebele ballon spirituel bazalaki ebele nga nazwelaki bino Fumu Mutamba nayebi ke esalaki bino bien de partout oyo bolandaki interview na biso elekaki na citadela le même jour ya concert mais toye komona lancement epesamaki ndenge nini concert ya Ferregola ezalaki annulé nga moko Choucha Lumière na bino message eyelaki nga à partir ya 15h bayebisi nga déjà ke concert eza te mais na mekaki ka kobeta koduvida yango po elekelaki nga na kati ya aéroport message ekomela ngai merci beaucoup na bino nyonso de partout bolandaka Lumière na bino et je dis également merci à ya Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko babi akoti makambo yango merci également JC Boussissi, donc, et si vous allez, gros bisous à toi, à Espoir Ngoma Yondi, quand on appelle sur ma botte belé, Tozo Laxabino déjà, l'invité spécial, Fumu Tamba, Tozo Sololanaye, ingénieur bravo qui est derrière la caméra, Panzela vraiment, caméra auto beta penda teke ndengeni marambozo leka, awa, na kati Angola et partout dans le monde. Botard de Fumu Tamba. Bonsoir, madame. Ils sont héros, bien de bien en botard. Botard du Bénin, botard. Oui. Saoudi. Bon, Saoudi. Santé, calme. Saoudi. Santé, t'as bien, calme, péné, ali. Calme, péné, ali. Nangolo, ancêtre, Nangolo, Bakoko. Quand nous avons un donc, nous avons en personne. Nous avons le roi des Bassong, le véritable roi, celle contre tous. Celle contre tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Na singaki penza oya poto solo là par rapport ya actualité oyo ndenge na mona ki yo moko sur place oya ki penza ko sala makambo concert ya Ferregola et le cas kitoko le padre et après que comme on a balancé message que concert reposa la dissouté na mona ndie ba kasaki makambo na bino par contre bino ba spirituel fa ki bo mona déjà à l'avance que concert reposa la té comment yo spirituel mobimba prêtre spirituel mais oye bateke oye koyasi kasi yo momona te concert il fallait betama le 30 mais nga le 29 déjà nazaki déjà place wana kati place de concert betama ngeko sala interview na sali onga na sala kiwa wana c'est ça le 29 yango pe na butu wana ya mona kike oye ba préparer pour ba préparer pour ba sala ngona aéroport ba ko sala ngona le 29 na place siège ça et salamaki ya le roi ba koko de ba kangaki bango déjà radar parce que ba ki na posa ba ko sala ngona na aéroport mais ya le roi ebungisi bango jour bon bakanisaki le 29 yango le 30 oyo le padre Jésus de Nias ako akoya kitambo donc prépare ni makambo le kake zaki le moko fake salama le jour ya concert ezaki fake ça mais le jour ya concert c'est ça mais koko déjà si ba yebisaki donc do ba bouleversaki bango déjà donc ba bouleverser bango ba bongoli bango date ba bongoli bango jour nde ba yo sala tout oyo le kake le 29 wana avant concert eza bongo parce que nalobaki bien nga nayaki bitumba na mboka oyo eza mboka mosusu nauti mosika Sibiti Kinshasa nande naye ko se retrouver na Luanda awa donc naye ko sala ne musala mpona mambo concert za na récite naki pena bitumba naye pena ko bunda de bitumba donc na minitio de bitumba ngo de na longi yango déjà récite pena déjà na ndenge bakoko balobi récite ezali récite total pena ezali babanga te baya pena récite total pena ezali récite total pena ezali récit total na moi na butu donc makambo sur côté wana carré maintenant nangi na yeba oyaki na compte ya producteur moto abengaki yo ou bien oyaki na compte que oza gaulois okoyi kolinga te que makambo ya Papa Hervé en tant que jet set makambo Papa Hervé ezala nié oye na volonté no moko en tant que fan moko linga Papa Hervé nga na yaki na moyena ya G7 parce que bureau me contacté nga depuis Sibiti kuna Kinshasa c'est ça après naza moto liboso akomaki na mboka oyo c'est ça après ba mission ba kolanda nsima après mon Papa Hervé ayekoya
po bato balobi me papa Hervé ndenge nini ya yebi ke concert ezali batindaka nanu bato baya bavérifie batala makambo ndenge nini ezali bato misu bakanisaki kotinda bato ezaka ifa tinda babiro nzoka yo mpe moto ya spiritualité kuta ozalaki wana mais mpo nini okontaktaki papa Hervé te oyebise ke mopepe eza ndenge boye makambo eza ndenge boye ndenge bakoko bayebisaki ngai ta nakomaki awa na mboka oyo na mboka oyo mpe eza na bato bazalaka awa homme spirituel yaki fona kutana na bango naso bapesanga orientation ndenge nini nakobenga bancetre ya omoni eloko nga asalaki le 29 nasalaki cérémonie le 29 pour conserver bêtement voilà personne n'interview wana c'est ça parce que nalalaki te ti bango bayaki esala desordre nga nazalaki kolala te nakende olala place esingai nasala makambo nakolala na mai na suka kuna ndenge tozwaki bato babenga musulu sope nde bayebisa ngai voilà nalo contacter ba esprit ya mai kuna na musulu kaka mpona makambo ya papa Hervé sikoyo message nini okopesa na bamélomane ya bonne musique oyo bakozala mpe na mposa bacontacte yo nayebi te okozala na temps awa na kati ya ngola ou bien ozozonga directement so concert esili so concert esili nde naza na misala mo fona sala awa na misala fona sala vi kende kokuta ndeko moko oyo azalaka déjà maître spirituel toza na ye fona tosala misala oyo eza awa nasala misala wana afanga nazonga Congo mais oza na temps molai awa na ngola te bon ezodépendre na misala c'est ça ezodépendre na misala mais eza na bato so mpe baza na mposa bacontacte yo bakocontacte na bango so moto wana mposa acontacte ngai nazwa solution na mambo na ye naza dispo j'espère que na bande écran na mamero nanga mibale koleka wana baoyo nyonso baa na mposa bino moko bolandi déjà ndenge maître spirituel alobi tokota kaka na kati ya actualité ndenge nini ye aza nde mopaya nazomona ndenge nini mpenza kolobela te ndenge basango eyaki epai ya producteur na biso Paulo Tudulu nayebi te sango wana ntango ekomai na matoi na yo na bapréparatif ndenge osalaki mpona concert esalaki yo ndenge nayebi ete aza nani producteur na biso na kati ya mboka bon nga nayebi ete wana foto na baye bazala na mboka oyo nayebi ete oui c'est normal bocomprendre mpona obaki mpenza makambo ebele moi tosola te makambo analyse oyo mpenza esengaka mingi na motu oyo ayebi mpo tokɔta vraiment na kati ya lisolo na biso message eza kaka ke ndenge oye na mboka esi bokutani déjà na papa Hervé bon d'ailleurs tokuta déjà na papa Hervé lobi su toza na rep kuna na rep epai ya Laurent Sokoko oyo ndoko judoka rep oyo ndoko judoka bongisi eza heure nini yango rep eza 12h banda 12h wana ti jusqu'à heure oyo bango baofixe quoi po babise mpe bazonga bapema c'est ça message clé na oyo ezali nini maître spirituel bon message clair na ngai oyo nga nakopesa parce que nga nayaki deya kosala mosala nayaki ya mpona kosala baventure te nayaki bitumba yango déjà nalongi yango déjà na monde ya récite oyo ngai donc nde eza bongo bafanatique ya bonne musique bafanatique nyonso ya bagauloise bayi makambo nyonso eza deya carré déjà po so ezalaki carré te mejide nesi ade azonga ye déjà ndenge azongaki te aza kaka awa seke eloko mo eza te ndenge apesaki deya message ke naza eloko eza te siko maître spirituel babiloko nini osalaka parce que oyo eza télévision oyo eza radio te ezala libre ya koexplike bandeko na biso mosusu mosusu baza na babokono baza na baproblème oyo ezotungisa bango mosusu kosala émission na yo okomona baapel okosoutenir bango ndeti nini parce que olobi oza na mwa temps moke a na kati ya ngola nini mpenza oyo maître spirituel na biso asalaka mpo nga nayebi kaka oyeli makambo affaire ebola mpona concert et à part concert oza na makambo nini oyo osalaka oyo biso bachademaire toyebi te premièrement nga naza nanu médecin traditionnel esalaka mamoni talima mo tradition bambasu baparalysé banzoko donc maladi ya ndeke donc bamaladi nyonso tout consort oyo ya spiritualité nga na traitaka yango nasala yango na mpe guérisseur naza susu exorciste c'est ça voilà. Ok bamaladi yango mpe bookoma ebele bato ebele bazaka nga nasalaka yango me mbaso ezosila te bato mpe bazobika te ka ngai oyo nasalaka yango omona te ke bozokoma ebele me bato ya vérité baza moke me bokoma ebele ana eza mpe bande omona baeglise ti baeglise mpe koma ebele me bapaster mpe bakoma ebele
Yesu da siko tokoyeba bino ndenge nini tokoyeba tu as des témoignages oyo bato yo sala babika nango nayebi te soki ozala nango ba image oza na bato yo sala babika tokolekisa to balance yango na kati ya TV na biso. Ouais, ba témoignage ali kwa singa nazalaka te nga base eza Kinshasa na Congo Brazzaville. Ba témoignage ezali c'est ça. Donc vu que naza moya ko po bablo no c'est na computador na ngai na nini machine. Hein, ils ont machine donc c'est ça. Otamboli na computador te pour perception ba image. Na tambola na ngoto. Ok, merci beaucoup, très cher ami internaute. Zarara, tozo solo la kaka, juste ba vérité ndenge nini. Actualité eza ko obligé biso na o biso pe tozo mona. Mingi tozo mona pe maître spirituel. Ozara toujours na ba pasteur. Quand nous moto lo ba ndenge ba pasteur ba komi ebele ya malamu tokoyeba te ba bibinu mutu boza mingi na sima ya ba pasteur ya mabe. Okomona pe na pasteur a contacté yo opesi makambo vérité exacto mona bimisikara azobikisa batu na mouchoir eza bino pe bozo menena ba pasteur masumu likolo masumu eza bino pe na boza fongola ya makambo ebele. Biso ne to abongo to edara batu na spiritualité. Na o mutu aza nango po ana nango posa ezala ba politicien ezala ba pasteur te ezala ba joueur ezala ba monsieur joueur bien sûr joueur akoya pour na protection na ye ou bien zo lukabi c'est important mais mosali na nzambe o azo te ya liloba ya nzambe soka yo luka protection ya komi batela c'est que na ye moko aza na confiance en nzambe abatela o abatela tete nesi na ba église kuna mona te ke mo pe mutu mo boloko le vimba mbasu bien paralysé ba meme na église to mona sikoyo pour traitement ne salama esenga fo a contacter nga maître spirituel nga ko orienter nga na koyeba nini yango eza esprit ya nzambe abatela rambasu abikisa rambasu te fo ka bino ka boza mabe na malamu nzambe ayebi yango okay mabe na malamu yimta salango nzambe mutayebi mabe na malamu yimta salango spiritualité eza vaste nga za homme spirituel naza guide on a guide comme la spiritualité pe na tangi so spiritualité oyeba yango ya roboma te botinda bat ba boma te bobi bino botinda ya roboma te boya kaka robomisa. Il y a des maîtres spirituels au sali mabe au kina mabe au sali malamu oza misu pe balobaka nga naza wana mpona koguérir bato me kosala mabe te koboma te nayebi te yo role na yo eza mpe na basi mosusu akoya oluka eloko mpa na yo aobanga ye mosu kotinda ye alia mwana motu to alia leki to aboma motu makila mpa na yo makila elekaka te nga asala mamu nanga sa sacrifice humaine. Ok. Donc ils ont une dimension spiritualité. C'est ça. Il y a une spiritualité maintenant muta soma bon OK ezala sacrifice moko bon. Ils ont organe nango oyo kolanda, ils ont ba loi nango oyo kolanda. C'est ça. Mais vous avez rappelé dans kata ba loi na ozo memanga na ba loi na omona ka malamu bolakisaka batu négativité te ka positivité. Oyo comme la muta après ya makambo na mona ba maître spirituel de la bangote. Par exemple, internaute na koya na posa mbongo. Mais tant que yo opesa nga le goût de ça mais oyebisa nga ite ke na sima ya mbongo wana likambo ko ya sima. Non, négativité yaka na travail ya non respect ya consigne ya ba esprit. Parce que biso ba facilitateur. OK. Esprit ngane muna obenga esprit okosala contact na ye pona osala asa elo makambo za nango po oza nango po. C'est ça. Siko non respect ya nini wana oyo esprit oyo azo senga yo yango ne écrira biloko wana. Spiritualité c'est il faut respecter consigne. Faut respecter conditions. Pour ça, respecter conditions, beaucoup marcher bien. Mais si on respecte conditions, beaucoup marcher bien. Par exemple, maintenant, on a connu de vivre dans la moi, na oyo to saka makambo. Aza moi na oyo ba para ba lingale makasi. Parce que ça moi na botosi. Parce que combien de fois yo na spiritualité na mutu ozo mona te na esprit ozo mona te ozo kaye kaka ozo mona te. Ozo sala mamuna ye. Faut ozala na respect ya ba norme na ye. Faut ozala na respect ya consigne na ye pour vivre bien, pour marcher bien. C'est que bato babanga na bango te ba pusana na bango ba onyo so bazala ba problème ba pusana na bango non bato babanga te ba pusana ba oza solution na mamu na bango ba na pusana et bongo ba so ba bota te ata moi so abota te na ozule solution akobota akosimba mwana donc ko tiola mawa tiola magi nyonso wana na famille ya mwasi na famille obali na ye donc miracle ko salama donc akosimba pena bébé akosimba mwana. Bon, tozongi sous simaka pour na ba pasteur côté wana nde na yo kokota bulu yeke maintenant na ba pasteur to
biso mona conscience na biso toyeba ke il y a des pasteurs oyo bazobikisa bato ya malade monsieur ezouta mpa na bino ba homme fort. Mais biso nde baguide spirit biso nde bamaître spirituel nde biso togidaka bango biso moto bayaka mpa na biso mpo topesa bango lumière. Lumière eutaka na spiritualité po ye bango eloo omona yebiso ke religion na spiritualité eza deux choses différentes makasi. Spiritualité wana mposa religion te mais religion wana mposa spiritualité. Est-ce que comprendre ngai ntango ye pasteur aye aza na religion aye ana église aye pas homme spirituel po pesa lumière ay orienté ye spirituellement, c'est ça. Nous continuer kaka émission na biso nalingaki vraiment éclaircir parce que na yamba mingi ba maître spirituel définition ya makambo o etali spiritualité bakoka kolobalanga te ya mibale na meka kosolola na ba maître tozala boloba na biso tozala trois sortes ya magie tozala magie rouge magie noire magie blanche mais explication nango bapesa te ndenge nini mosala na bino moko mais mpona koloba kodétailler yango ozokoka kopesa bintu différence ya ba magie te. Mais tant que déjà au lobby qui est, nous avons la magie rouge, magie blanche, magie noire. Kasi explication déjà ya ngwana ti. Blanche eza nini, noire eza nini, rouge eza nini, toti suko. Explication eza nini. Blanche eza mindele, rouge eza pour na sang, pour na makila, pour na sacrifice humain, noire eza pour na ansia ya bokoko. Yango eza lié na yemoko nzambe parce que pouvoir ancestral eza pouvoir ya yemoko nzambe. Yango eza mingi incliné na branche ya kabal juif. Donc kabal juif wana donc naza donc kabal c'est ensemble mambo nyonso wana magie rouge magie noire magie blanc donc naza ensemble yo za kati ya nyonso wana nyonso wana na yebi yango ebongo makambo etali kodia ndenge bato ezalaka kodia ya famille bino pe bopesaka bato bakodia wana na bafamille eza na pauvreté bana posa ya kodia moto moko ya famille asebi bon na contacte yo na posanga mpe nazala na eloko moko boye kodia na babenga kodia et résistera pe ezaka ya solo to eza nini kodia ne eza bongo eza pouvoir ancestral eza pouvoir oyo ezaka na kati ya bafamille so mpo neti biso na famille na biso mpe towana kodia na biso na famille na famille na bino mpe bana kodia na bango ekozala mpe omoni motu mo mpe akufa quelque part na famille na bino aza na mbongo ebele so na mposa hérité bomengo wana oyo azalaki nango na spiritualité po active mpe yango activaka yango oui na ndenge nini wana à travers ka ya kombo na ye acte de naissance na ye bi mabelele place bakundela ye to active yango wana soki ifo ezalaka moto ya famille wana kaka fo ezalaka moto ya famille wana parce que eza famille na ye eza makila eza sang eza wana te donc eza hiérarchie mobimba eza seke makila mpenza nde tolobaka sang ndeti bato lelo ekóma nini na baprière tozosambela tozokata balien ya famille balien ya famille seke na ezalaka te lien ya famille bakata yango te eza interdit makasi oyo ekata lia famille po wani so kati lia famille obimi na famille kate apres mpe wana ezala nango baimagination nde bato bazwi na religion na spiritualité eza enseigne biso bongo te yango naloba eke religion na spiritualité eza des choses différentes c'est ça ocomprendre neti babiloko na bengo babétise lia makila yo ekata yango oyo bwa makila moko famille boye hiérarchie yo ekata lia wana okata na ndenge ke ya prière tokati mpo eza bafamille mosusu balia mosusu ezali koko noasalaka eloko moko boye yo mwana oyo kofuta mpo kase moko ya likambo oyeba kasi wana eza na religion mais na spiritualité te spiritualité eza base ya mambo nyonso yango nayebisa oke religion ana mposa spiritualité mais spiritualité ana mposa religion te parce que nga mpe nanga bona kosa mpe religion nanga na tie mpe balwa na ngai parce que na homme spirituel nakosape église nanga ndenge papa kimbango asalaki église na ye ndenge bakimpa vita basala mamu na bango tout eza bongo parce que aza homme spirituel et bongo problème ya baporte-monnaie magique nde tomonaka porte-monnaie magique eyaka ndenge nini bopesaka yango ndenge nini ezalaka na mpe na bacondition nini bon porte-monnaie magique eza moyena oyo eyelaka mbongo mpe eza na condition nango eza mpe na délai nango eza na délai nango donc eza na délai nango edépendaka na mutu oyo azoluka yango pa ya maître mpe pa ya père spirituel ke maître nga na mposa porte-monnaie babimisaka nga autant par jour nde place sikoyo bacondition ekobima mpona kodévale bacondition ngo awa te c'est ça mais ezalaka na bacondition makasi eza na bacondition makasi eza sa sacrifice humaine omoni yango na ye biso spiritualité eza vaste eza lokwa mai ebale mutu aya kotoka ndenge alingeli kotoka ngai nasala mamu na nga sa sacrifice humaine oyo naloba ngo monde entier eyeba yango mais wana ozaka koloba mpo bato bamona kaka sa sacrifice humaine ekóma wana retour ya makila ka nde yo olobi nasalaka nyonso oti oloba na nga ke yo na magie rouge ya makila blanche ya mindele noire ya oza na nyonso wana oza
c'est qu'il y a makila ozali mais ozokima ngo mozaka na kati ndenge orépondre ngai ya makila nazali mais sikoyo monde eza bongo ndenge okomponaka te moni spiritualité eza bongo spiritualité donc ntango naloba eza vaste spiritualité eza niveau par niveau eza niveau par niveau nga moni na boye nakobenga mpe esprit bani nakopesanga mpe mbongo quelque soit eza sacrifice ya makila mais nayebi ndenge nakokontra ngo na ndenge nini donc nayebi ndenge nakosala mpona ke ekende na sacrifice ya makila te parce que naza kidi spirituel na motu ona au-delà ya spiritualité c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, merci très cher ami internaute, merci Nabino Nyonso. Je dis également merci à Papa Mam, c'est Joulisme et pourquoi pas un grand merci encore à Kulumbimbi et si vous allez des gros bisous à toi Kulumbimbi, Pati et si vous allez sur ta mère te dit un grand merci, merci à Aimé Dosing patron et pourquoi pas Ige Sing, on dirait que États-Unis joyeux anniversaire à toi. Hein? Dès moto babi makila eza maïté donc makila eza maïté et également aussi merci à mon fils Manassé Bokonga donc fils à maman et pourquoi pas aussi à Francisca babi mono aningisi internet donc Francisca de moi et pourquoi pas aussi merci à Pablo Kini, le grand déclarant, babi 00 plus 32, hein, plus 32 dans 0032. Bah, gros bisous à toi, Pierre Sozali, avec toute la famille. Chouchalmer Alingara Binomingi, Nalina Katosala, moi, un petit détail avec l'homme spirituel à propos kaka yamaka mingi ya faire gola l'homme spirituel à pandi à lobby ou à koloba to sololi aza pena na mboka numéro de téléphone na eza wana ba oboza na posa ya l'homme spirituel numéro wana bobenga aza wana liloba suka eza pa na yo message ni okopesa bana Angola na yebi ke so kenya il na otuna te po bino ba l'homme spirituel eloko liboso bokenda na huile po boyebi nini bokenda kosoba na mai obi de jeux ozalaki message nini okopesa bandeko oyo baolanda bon message napesaka na monde entier mokili mobimba ezaka Angola te parce que monde entier kolanda ngai mokili c'est ça te na micho oza na Luanda bana Angola nde bakoprécisa yo bana Angola donc ngai naza awa fu mutamba le roi de basonge le véritable roi naza awa donc mutu nyonso akobenga ngai oyo nyonso aza nango mposa basalela ye naza wana nakosalela yango akozala satisfait na kosalela yango donc contact na ngai eleka wana na bande d'écran bomonaka bakomi fumu tamba numero na ngai eza wana bokomona yango bobenga ngai bocontacte ngai na koyamba bino heure nyonso bolinga bobenga ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine et merci aussi à Ingénieur Bravo. Bye.